oyo Neseko nazala ngona kumisi na Nzambe. Nzamba fongoli penza en tout cas opendeza ya kofunga mafoto kumisa ka Nzambe. Elo pe na kolo ba popi Nzamba pese mayele abatela libala. Abatela libala respecter ba bokilo na ya respecter ba semeki na ye aza pena mwasi malabu na libala. Amema musala théâtre na kati ndako ya libala te donc. Maria Mabale zo bala mama kasi famille boto to comprendre to ko loba nini. Et moi elle qui na libala siana et moi passé mbamo ya popine li sous secret za nini Maria na famille boto. Pas problématique ba ye ko na ko loba te on a bika ke to ba c'est bonjour. Lelo to moni to ba disaka la minute. Lelo pe tout moni za popo ya momi. Ya popine. Ouais. Popine. So oloba ni nese. Na belle production. Nzambe kaka. Ouais, biso to aka na Nzambe, na ebite so bomona ba direct na biso to salaka. Tozala na prière chaque premier mois, chaque vendredi à premier mois na butu. Tozala na prière donc tozana lelo musuta pa Nzambe, za Nzambe ka muto sala makambo. Ce qui lelo oyo. Nzambe ka muto sala, bino myo so bebika ke Nzambe. Biso kala mingi pete. Oh, na batutu ba bala mutu to bangila makasi za yo. Bon, parce que bo bangela pourquoi? Yo za fol makasi. Nzambe alinga ba défier mo ka ebi résultat. Nzambe question na tuna lelo oyo mama Bellevue na place oyo ya komisi biso lelo na Bel Air production. Okoko loba na madame Bellevue nini eloko o pena ye moka vandi atali ke o mwana na nga lobi na nga e choqué nga loba na madame na yebe boye e sala ngai eloko na pesa na maman premièrement merci. Voilà. Parce que tant que bozana mutu attendez to vanda na ba parents na banda so kozana maman le bema le ba mabe ba ko sukara mabe. So kozana maman zo pambola yo. Olati lamba pambolé lamba mwana ngando lati en tout cas Nzamba pambola ndo za batu bambata bien ba mona yo. Buena be donc eza bénédiction maman apesa na bana e. So za pembe na ndo comprendre makambo na loba. Po biso toza pembe na to ebinde mama kenda na biso apambola biso nyo satanga ndi babenga nga fofola ba Maria za liboma ta za mwana na nga mona benge fofola me batu nyo sote fofola za mamba TV pourquoi boko benge na vie réelle boy. OK Maria assumé aux autres joueurs vraiment très impoli na assumé pour lo bana ba téléspectateurs nini parce que ba wana eza rôle personne ouais personne yo wana oza personnage lo bana batu nini na film assumé bon film assumé eza rôle ba pesenga ya Rosalie impoli eza vie normalité eza ko sala eloko na ko pekisa batu donc c'est-à-dire musala to salaka eza pona ba pekisa yo soko za mwasi ebi ko ke papa bokilo premier jour za na maloba eba loba kuna yeba biema nyoko lata na belle famille mama bokilo aza muto salisa ba GT en tout cas wana pe ba fille il faut to yeba ke tango ke na belle famille comportement nous ala na ndako na bino faut tika parce que dans les balles les assos pour moi nous tabali ndeko beteli papa na tolo ba papa non ba yete bo betela ba na tolo te ana za célibataire na célibataire to se per libala popine mais na minute on va célibataire na fait na mariage à na popine azaki dia a préparer dia maman bo ka ke pesa betele mbali ne tolo kasi po betele te le to betele tolo dans za bogarde na mito popine moni boga ko le kambali no sa mokilo donc so liba bengo boga to samara moni os ndele ka lelo to ko bando kumisa te oyeba na famille te donc oza un problème nanga te na za libre na célibataire o nga na ebi ngwana Obi passe là ina mwana o pas choqué bien. Bonjour madame. Nièce Nabiso. Bonjour. Nièce sa famille Libo. Ça va? Ça va. Bonjour à tout le monde. On a dit kitoko. Merci. Pour faire ta poupée. Nous on est ndé. Obi? Anniversaire nous na yana la ta kitoko parce que mariage a poupée. Le coup il y a une décision hein. Et Mikolo pe na za mutaba décision. Bon bino boza bien. Toza bien les moins bas impression. Yo pour na mariage ya popine lelo awa to na sengo makasi papa lo mba balisaka famille bote balisaka waouh boyo ke loko yo papa lo mba balisaka famille bota balisaka ko ba ni tango yo ka bengi yo pe na bokopula yo on a ebike yo déjà nga na mambo nyonso bala bo comprendre pour bata poto pe bolinga bo mona rappel to ana limité voilà et ça rappelle bien to ebike yo zaki dana nyonso tout de babande ko pesa biloko nyonso tout en tout cas yo zalaki wana ouais mais c'est mon ami c'est normal nayebi déjà nayebi penda boyo solo onde parce que ça qui on deni trop bien
trop bien. La mariée est là, la mariée vient d'arriver. Donc, essayons-toi, Nango, pour comprendre encore par rapport à l'ambiance, par rapport à la joie. Et la joie se reflète, vous voyez? Parce que tant que je ça, je vais comprendre qu'il n'y a pas trop tard. Tant que je ça, je vais comprendre qu'il y a peu de décision. Il y a peu de awa eza mwana yaka scénario ya kitoko mobala moni abia éducation oyo yango oyo ya moni popine wana to luka ye po tonga miza ngo ndenge na yeti po lelo oyo so to lobi popine obi ke popine eza to fala ba to tonga fa ni ka kima ta biso moi to lobi ne boye pété tonga ka sala rapé bien po se pesa biso pe to mona ke popine contribuer ki na ko tonga mais yo mutu mobimbo za no akime mena kambo jo libala na beti bordi beti bordi makasa lobi penake abe za des patrons na ye des boss na ye eza papa elombe ya liboso atangaki après Belleville kandi la patrona siko batu bo mona ngoma be poni pour mtatangi des boss na ye mais c'est reconnu non t'es ce qu'on a pas tout ça pour comprendre ma bé pas comprendre ma bé comment parce que popine travaille à bongo Adam moi na président elombe à travers na Bella TV ce qu'on va comprendre ma bé pourquoi zo lobo moi na papa elombe amtali banda te pena moi na papa elombe Bino Bokantelo quoi. Et puis papa, il faut beaucoup le respecter. Ok. Il faut peut-être qu'il y ait respect. Américain. On a maître. Un maître. Et puis un bon maître. Ok. Donc il y a un moment où ils ont rapidement qui est au libre. Oh. Mais bon, on a maître. Oh, mais bon, on va président. Pour comprendre. Choqué. Et ça lui passe. Au moment où on a fait un bino, Asibino ne fait rien. Okay. On encaisse. Comprendre. Papa, ne faites rien. C'est trop risquant, donc voilà. Comédienne, tu es bien artiste comédienne ya minene oza parmi bango Laetitia Lukanga oza agité na baninga no ba comédien ba collègue no ça kondeni we Rémi mais agité te yene d'après ça ba agité au charisme na ye non ngana ko répondre po awe zande nini te ngape yo zo loba ngape na zo répondre on a yebi po Laetitia ngana yebi bien Laetitia solo vous comprenez que te to so la bien Rémi s'il te plaît to so la pena kitoko mboka nga ya agité na ngeza point peut-être ningo côté la baninga no ba collègue non nga côté la rabatu te na agité te mais sauf que dans solo peut-être vérité OK dans solo peut-être la vérité donc c'est à dire na moni lo mo bizarre so esengi na sekana et acha na nga na sexy et puis na lobi oh mais non kama on est salama et ça m'a beaucoup mais c'est que lui parce que mabengo biso tuto ko matana minyati kana ko seka oyo mabengo yango vous allez seka m'attendez qu'on se le dise bien ne la tellement attend comment mutu jamais nde loko eboma mboka OK nga tan comment mutu bombo kolenga na mutu netinga bozwa ngati bokolenga pina kitoko na oleka on est na film poste ta messana quoi voilà je suis habitué tu vois et puis l'habitude nanga mingi to sala ndé musala yango wana mingi to sala musala lelo musala comme na moi trafic d'influence moko boye donc c'est-à-dire mon to sala musala kaka po Rémi to yebi musala to yebi ndé to sala musala neti boy ya ba tebele ba koka koma kombo na ngate momona ba transformer ngo yo tie na titre no mukala nga mona bi kominga ya na kota na ba commentaire na yo na kutinga okominga to fulo te nte na ba commentaire ba tanganga okominga voilà donc so komanga te madame monsieur ni mukala ni mutasimba ba sac ni kos ko tanga te ingana zala ngani numéro magique il faut nazala naleka wapi pona yebana pona za zozote nanga na numéro magique na Laetitia Mwamba formé par papa Elombe na sala on na sala OK na tourna ba film na tourna ba yebi na sala plusieurs fois principal et pas bateau ba yebi et puis déjà na ba chaîne minene o ba yebi OK donc so lelo peut-être na sala peut-être que na tourné pas trop pona za zozote. Non, désolé. Bien. Est-ce que Moutoupe, toi qui es là, on te zonga pas. Est-ce que Moutou Zarazozo, Omoni, Moutou Zarazozo,
to limite ke makamni sora lobi betsa bakaki non ele kanaka bongo mais muta zo betsa bakaki c'est ma zozoté c'est beau ça penani et puis to solo la bien et puis ngana zozo moko bien et c'est que l'on dit non parlons calmement ngana zozo moko bien bon imaginer que na zozo moko boye o ezaki avant na ndako am sou pasali 1 mois 2 mois tourner té mais babi ki a Laetitia Momba babi ki a numéro magique voilà ameto bibi so nyonso monto nyonso akuvana bo sana ba jiana na bo vana na bandako na 3 mois na bo tourner té bo comprendre que biso ba Laetitia to ba zozo té to ba star voilà vous comprendre o ezaki soki penda biso nde to vana na ndako ba 3 mois ba 4 mois to tourner té so bo makasi bo sana no elo mois bongo bo vana na ndako 3 mois 4 mois bo tourner na tel roi biso comme ça to comprendre qui est Zozo qui n'est pas Zozo qui est star et qui est connu OK bo comprendre que biso ezate cha mon pépé pour Nazala ngana Laetitia Momba créé formé par président Ilombe Soukari donc otuna ngani net ba makamana so ngasi na comprendre ngo ezaka to finge po ayati te ngana ya makasi aso bo finga na oya te ya répondre ngaso finga na sabino ba maboma ba bizengi est-ce que l'on a linga normal bazande mona marina là-bas ba pena ba yaka mobimba pena pesi bino na bien oh na loba ki na vidéo na ngati bo finga nga po na nani OK pour on a manka mutu respecter OK Dena abo na tanga koma mutu te bo comprendre mais ce que na bandela boye mutu nyonso ya kofinga na koma mutu na sala ngona vidéo na nga wa tagenga mutu imbécile mutu wana oh ya somo na ba ngona vidéo na nga alors ba na vidéo na yo na bien oh na tagé mutu te ngana na ba na tagé mutu mais je tag personne ngana tagé mutu te nana mutu natangi te naleki mutu te et puis nga miche zozo na miche de shake nga me miche bongo oyeka na commentaire vidéo na nga nyonso eleka oyo otangi komona nga ofingi nga ndo yo ofinga nga na ofinga na image ya nani ofinga nga pona nani mutu nyonso yo ofingela nga imbécile si yo po yo so na stade Martyr Mobimbe na suki yo so na stade Martyr na suki ba problématique ba ye na koloba te on a bika ke to ba ici bonjour lelo tomoni oti kobalisa kala mingi te lelo mpe su tomoni eza ya popote ya momi popine so okoloba nini nesengo oyo nesengo naza yango nakumisi na nzambe po nzambe afongoli mpenza ntuka oyo mpenza eza ya kofongama fo tokumisaka nzambe eloko mpe nakoloba popine nzambe apesi mayele abatela libala abatela libala respecte babokilo na ye respecte basemeki na ye azala mpena mwasi malamu na libala amema mosala théâtre na kati ya ndako ya libala te donc Maria mabala ezobalama makasi famille liboto toyo to comprendre tokoloba nini mois eleki te na libala siana mois passé mbamo ya popine lisu secret eza nini Maria na famille libota na Bel Air production nzambe kaka biso toaka na nzambe nayebi te so bomona ba direct na biso tosalaka tozalaka na prière chaque premier mois chaque vendredi ya premier mois na butu tozalaka na prière donc toza lelo mosuta pa nzambe eza nzambe kaka moto osala makambo soki lelo oyo nzambe kaka moto osala bino nyonso bebi kaka nzambe biso kala mingi pete na batutu baobala mutu toobangela makasi eza yo bosiko bobangelanga pourquoi yo oza folfol makasi nzambe alingaka badefie moko ayebi résultat
la question na tuna lelo oyo mama Bellevue na place oyo akomisi biso lelo na Bel Air production okoloba na madame Bellevue nini eloko o pena yemoko vandi atali ke o mwana na nga lobi na nga e choqué ngai okoloba na madame ngai eloko na pesa na maman premièrement merci parce que tant bozana mutu attendez to vanda na ba parents na banda so ozana maman le bema le ba mabe ba ko sukara mabe so ozana maman zo pambola yo olati lamba pambole lamba mwana ngando lati en tout cas nzamba pambola ndo za batu bambata bien ba mona yo bwena be donc eza bénédiction maman apesa na bana so za pembe na ndo comprendre makambo na oloba po biso to za pembe na to ebinde maman kenda na biso apambola biso nyo satanga ndi ba benga nga fofola ba Maria za liboma ta za mwana na nga mona benge fofola me batu nyonso te fofola eza mamba TV pourquoi boko benga na vie réelle boy. OK Maria assumé aux aujourd'hui vraiment très impoli na assumé pour oloba na ba téléspectateurs nini parce que ba wana eza rôle personne ouais personne yo wana oza personnage oloba na batu nini na film assumé bon film assumé eza rôle ba pesa nga Jerusalem poli eza vie normale te eza ko sala eloko wana ko pekisa batu donc c'est-à-dire musala to sala ka eza pona ba pekisa yo soko za mwasi ebi ko ke papa bokilo premier jour zala maloba oyeba loba kuna yeba biema nyoko lata na belle famille mama bokilo aza muto salisa ba GT en tout cas wana pe ba fille il faut to yeba ke tango ke na belle famille comportement nous ala na ndako na bino faut tika ngo parce que na ndako na biso oko bimisa comportement libanda te ozala na ndako tango ke na belle famille faut yeba nino ko loba nino ko sala nino ko lata ba mesana na belle famille to comme ça ba lokwa ba camarade lokwa moi batu mo boya se eza sens te parce que ba onde ba boteli mobile donc tango se pe na mobile non po ba onde ba botaki Maria un mot à dire pour na libala ya copine lelo bon elor na koloba na libala popi nzambe ka ba apambola ekara ke liboso abota mapasa abota ba bébé msusa zangisa kombondo ya Maria te parce que Maria za kombo eza kombo mo kitoko komba bana donc bon popi nzamba pambola oke liboso ndeko nanga to na kominga en tout cas popi penza eza na ngote na oloba kaka po lelo muninga bali ba bazala na biso ba yebi ke popi na zaka mo malamu aza mo biso so to sengela ka bénédiction nzamba pambola aza mutatonga raté aza global bata créer ba problème taza na fi des problèmes te donc tango eloko bo nzamba pese to pambola nzambe pe to yebisa ake liboso na libala na ye donc azonga simata kende ka ndenga kenda ngo pe ka bien elongo na yesu nde to sa nyonso malamu mais kondima pete ke na minga koloba te kondima te ke malobo Maria bimisi ye ndemta ko bimisa ngo bato ebele balandaki bamona ke kaka fol mais ko bino ka bomona nga liboma botambola na basinga na ba chaîne so bomonga bokanginga ka pona sa biso siko to mesa na mona eloko bozala ngona famille bolinga ngo makasi ata bato libanda ba oboya yango biso to linga yango kaka ko to linga ba mo pasa boyo peso zati to ka mabe makasi to linga la ko ya ka le ko ganga ka mo des autres mais lelo na ganga na ngata tuka na boba problème oyo to yebi ka ke copine bali muninga bali yo mona papa oh mais papa ko sanga te awa ezali kamba libala donc libala eza so muto moni mutabali nde bobeteli papa na tolo ba papa non ba yete bo betela ba na tolo te ana za célibataire na célibataire to se pe libala popine mais na minute on bien on célibataire na fait na mariage à na popine azaki dia o préparer dia maman bo ka ke place betele mbali ne tolo kasi po betele te le to betele tolo daza bogar dona mito popine na moni bogar ko leka mbali no sa mokilo donc so liba bengo bogar to samara moni nyos ndele ka lelo to ko bando kumisa te oyeba na famille te donc oza un problème nanga te na za libre na célibataire o nga na ebi ngwana du coup makambo ebibio eza somo mais merci beaucoup en tout cas ba tout bolanda aza no engagé te yebi so mono beti motema oya na yo mwana mwinda sana awa naturel nte danga edominaka naturel nte dominaka mutu mwa akomenga message na TikTok abibino bokomi na bakisi bokanga mibali na bakisi ko babala bino biso en tout cas lokuta mabe toza biso toza nzambe so bo mema lisumu abongo bo mema ndo masumu pour rien ou soit bo benga téléphone bo tuni biso Maria bo sala ndento ko expliquer bino to pesa bino adresse na biso to sala ba prière na biso soko ye banda pe to banda prière na marambo nyonso efonga ma partir ya prière na wana za constant na ngamo na sala donc ezaka prière za nango lo msute bakanga mbali na kiste pa to kangena kiste olobe epola na biso commentaire be tsoko na libako et commentaire ani nde ba fingara te na binde ba ti commentaire bon suyo pe te swinga te na répondre ka po mutaye ba eza silence biso c'est biso coupable commentaire bene soir na ngo pena te e soir te dendaka so e soir to zana ba santé o te biso ba santé eza po commentaire ezo zwa te côté le kai na wanti bali
Ok. En tout cas, nous on filmer yo, na talon na yo. Yo pour respecter rapena thème. Tenga sala ba jeté. Pour nga pe pour ba respecter. Pour respecter. Nga na za na porte nga moko avant que lata na temi na hôtel la bino parce que nga na respecter ya batu. Bazong saka na o muta saleli. Te wana peno cosité. Ya yo pena il faut ato lobi ke auto la ta couleur mabele. En tout cas to la ta na biso. Merci beaucoup Boki. Ah to ça na so polémique. Te bo bino bato bo memara na polémique. To ba nga répéter. Bon mais manabino. Bo biso ato bali saka na biso. Bon libala eza eloko esengo na ndenga mabe te eza kuteke biso tobalisa libala ezalaka elo moko so mutu abali basepelaka sikoyo bato babali be to bandolela matanga eza te bato baosepela te mpo biso nde toosepela yango omoni bato mosusu baosepela te mais sikoyo nangi napesaka conseil etanke bato omona vi basepelaka na liwa ebalelaka na liwa na ntango esengo basepelaka ndeti boye nayebi te so tongai na Belle Vie TV mutu akufa tozala na matanga totsali ndalala mpo esepelisa bato to nini na ndenga mabe te eza wana pena na koti nanga so wana eza kaka nangi naloba tobalisi eza mpe lokola yo so obali na osepela kaka ta so na oya feti no te me bisika naza na ota nzembo moyo ya esengo mpo olaseke moninga mpe abali mpo tosepela eza na kutu teke oso baninga boosepela mpe bolekisi yaya so liwe ezali bato bapika bakrisi mpo mutu akufi toolela tomona na su te soki mpe esengo mutu abali be libala ebandi ya su te fo tosepela eza bien eza mabe te. Merci beaucoup Laetitia mpe wana toye yo mpe mana yo Laetitia mwamba mpe tozoyamba nde bato banoir oyo elatami oyo en tout cas Laetitia en tout cas nanga na ozwa na ndako me na comprendre que il faut vendre nana balobi moi so ça trouble na ba famille bato bonjour ça va challenge ndé makamba prince pe yo na bébé na ye ta mwana kitoko bébé joyeux anniversaire mwana kitoko obi passe là na mwana o pas choqué bien ko éviter bonjour madame. Nièce Nabiso. Bonjour. Nièce la famille Libo. Ça va? Ça va. Bonjour à tout le monde. On a dit kitoko. Merci. Pour faire ta poupée. Nous on est indé. Obi? Anniversaire nous on a la ta kitoko parce que mariage à poupée. Eh, loko y a une décision hein. T'as mis colo pendant ta décision. Bon ibino boza bien. Toza bien. Les tiens mwamba impression na yo pour na mariage ya poupée lelo. Ah wa toi ne sengo makasi. Papa le mba balisaka famille Bota balisaka. Waouh, boyo ke loko yo, papa le mba balisaka famille Bota balisaka. Ko bani tango yo ba bengi yo pena boko. On a ébi que yo déjà. Nga na mambo nyonso. On bala bo comprendre pour bata poto pe bolinga bo mona rappel. Ah toi na limité. Et ça rappelle bien. Toyebi ke yo zaki na nyonso tout nde babande ko pesa biloko nyonso tout en tout cas yo zalaki wana. Ouais mais c'est mon ami, c'est normal. Nayebi déjà. Nayebi penda. Boyo solo onde. Est-ce que ça qui on déni? Trop bien. Trop bien, la mariée est là, la mariée vient d'arriver. Donc, essayons-toi, Nango, pour comprendre encore par rapport à l'ambiance, par rapport à la joie. Et la joie se reflète, vous voyez? Parce que tant que je suis ça, je vais comprendre qu'il n'y a pas trop tard. Tant que je suis ça, je vais comprendre qu'il y a peu de décision, il y a peu de choix. Donc, tout comme ça, on va bien. D'accord. Popine face à non la carte. Tobalisi. Comment benga yo pour la monter? Zalo na carte, c'est l'autre. Zalo na carte. Simba. On n'a pas encore dit. Eh, matanga ya na mabeti kwani. Na carte kuna. Non ba si non ba bongisa pe longo te. Awe za mwana yaka scénario ya kitoko mobala moni bia éducation oyo yango oyo. Ya moni popine wana to luka ye po tonga. Mais ça on ndenge na eti. Po lelo oyo so to lobi. Popine obi ke popine za to fa la ba to tonga fa ni ka kimi ota biso. Moi to lobi ne bo epete. Tonga ka sala rapé bien. Po se pesa biso pe. To mona ke popine contribuer ki na ko tonga mais yo mutu mobimbo za no akimi mena kamo jo libala na beti bordi. Beti bordi. Oh beti bordi makasa lobi pena ke. Aba za des patrons na ye. Des boss na ye eza papa elombe ya liboso atangaki après Belle Vie kandi la patrona siko batu bo mona ngoma be poni pour mtatangi des boss na ye to mais c'est reconnu non t'es ce qu'on a pas tout ça pour comprendre ma bé papa comprendre ma bé comment parce que popine a travaillé à bongo ata moi na président elombe à travailler na Bella TV ce qu'on va comprendre ma bé pourquoi pas zolobo moi na papa elombe amta libanda te pena moi na papa elombe. Bino bokantelo quoi. Et puis papa il faut beaucoup le respecter. OK. Il faut peut-être qu'on peut ça respect na américain on a maître.
un maître et puis un bon maître. Ok. Donc ils ont un moment où ils ont la rapide qui est au libre. Oh, mais bon, on a maître. Oh, mais bon, président. Pour comprendre. Choqué. Et ça lui passe. Au moment où on a fait un ne fait rien. On encaisse. Comprendre. Papa, ne fait rien. C'est trop risquant, donc voilà. Artiste comédienne, toyebi ke na artiste comédienne ya minene yo za parmi bango. Laetitia Lukanga. Ozaka agité na baninga no ba comédien ba collègue no. C'est moi. Ah Rémi. Mais agité, tu yene d'après ça ba agité. Pour charisme na ye. Non ngana ko répondre pour ah ezande nini ke. Ngape yo zo loba. Ngape na zo répondre on a yebi. Pour Laetitia ngana yebi bien. Laetitia solo vous comprenez que te. Tout cela bien Rémi s'il te plaît. Tout cela bien kitoko mboka. Peut-être ningo côté la baninga no ba collègue. Non. Nga côté la rabatute. Na agité te. Mais sauf qu'il y a dans cela peut-être vérité. Ah, OK. Dans cela peut-être la vérité. Donc c'est-à-dire na moni lo mo bizarre. So esengi na sekana. Et acha na nga na sek. Et puis na lobi oh, mais non kamara on les salama. Et ça m'a beaucoup. Mais c'est que lui. Parce que attendez, qu'on se le dise bien. Jamais. Dès le mboka, ok? Attends comment monter beaucoup kolenga na monter netinga bozwanga te. Bokolenga pena kitoko na oleka on est na film poste ça na quoi. Voilà. Je suis habitué, tu vois. Et puis l'habitude nanga mingi to sala ande musala. Ah yango wana. Mingi to sala musala. Lelo musala comme na trafic d'influence moko boye. Donc c'est-à-dire monto asala musala kaka po. Rémi. Toyebi musala toyebi nde to sala musala. Neti boy, ya ba tebele ba kokoma komo na ngate momona ba transformer ngo. Yo tie na titre no mukala. Ngamo na bi kokominga. Ya na kota na ba commentaire na yo na kutinga. Okominga. To fulo te nte na ba commentaire ba tanganga. Okominga. Voilà. Donc so komanga te madame, monsieur, ni mukala, ni mutasimba ba sac, ni kos. Ko tanga te. OK? Parce que déjà quand tu m'écris Moukala, bah il va taguer dans les commentaires na yo. Attends, c'est moi ou rien na vie no luka. Donc c'est moi ou rien. Donc si tu veux pas parler de moi parce que tu penses qu'il y a l'autre côté dans Zozo, ne parle pas de moi. Mais attends. Tu veux parler de moi pourquoi? La stratégie. Alors parler de moi dans la stratégie, bah il va finir comme on a nani na yo. Et puis le bic qui le comme on a pour na kilo. Pour dans Zozo. C'est chaud ka ko. Ah bon, c'est bien. Oh, tu as un monde artistique. Prince Lomba Yebi. Rémi Kovodor Yebi. Ngana Laetitia mon numéro magique. Attends, s'il te plaît, je vais te parler calmement. Ok, bonjour. Ça va? Toi, ça le rend bien. Tu n'y as pas Yebinga. Et puis toi, tu me connais. Ngapo Ingana Zala Nga numéro magique. Il faut Nazala Naleka Wapi. Pour Naïbana, pour Nazala Zozote. Nanga na numéro magique na Laetitia Mwamba formé par Papa Lombe na sala o na sala OK na tourna ba film na tourna ba yebi na sala plusieurs fois principal et pas bateau ba yebi et puis déjà na ba chaîne minene o ba yebi OK donc sur le peut-être na sala peut-être qu'il n'a tourné pas trop pour na sala zozoti non désolé bien est-ce que mutupe to ke na otozo na pai est-ce que muto azara zozo omoni muto azara zozo tu limite que magamni sera le bébé tsabakaki non et les kanaka bongo mais muta zo beta bakaki c'est ma zozoté c'est beau ça penani et puis toi solo la bien et puis ngana zozo moko bien et c'est que l'on non parlons calmement ngana zozo moko bien bon imaginer que na zozo moko boye o ezaki avant na ndako am sou pasali 1 mois 2 mois tourné té mais babi ki ya Laetitia Mwamba babi ki ya numéro magique voilà ah mais tu es biso nyonso monter nyonso akovana bo ça na ba jiana na bo vana na bandako na 3 mois na bo tourner te bo comprendre que biso ba Laetitia to ba zozote to ba star vous comprendre o ezaki soki penda biso de to vana na ndako ba 3 mois ba 4 mois to tourner te so bo makasi bo ça na elo mois bongo bo vana na ndako 3 mois 4 mois bo tourner na tel roi biso comme ça to comprendre qui est Zozo qui n'est pas Zozo qui est star et qui est connu OK bo comprendre que biso ezate cha mon pépé
pour Nazala. Ngana Laetitia Mwamba. Créé, formé par président Ilombe Soukari. Donc, botu nangani. N'est pas makamana songa na comprenango. Ezaka to finge po ayati. Te ngana ya makasi. Aso bo finga na oya. Te ya répondre. Ngaso finga na sabino ba boma. Ba bizengi. Est-ce que l'on a linga normal de mona marina là-bas. Ba pena ba yaka mobimba pena pesi bino. Na bien. Oh, na loba kina vidéo na ngati. Bo finga nga po na nani. OK? Pour on a manka mutu respecter. OK. Dena abo na tanga koma mutu te. Bo comprendre. Mais ce que na bandela boye. Na bandela boye. Mutu nyonso ya kofinga na koma mutu na sala ngona vidéo na nga. Wa tagenga mutu. Imbécile mutu wana. Oh, il a somme. Mais na loba ngona vidéo na ngati. Alors ba pena vidéo na yo. Na bien oh, na tagé mutu te. Enga na loba bona tagé mutu. Mais je tag personne. Ngana tagé mutu te. Nana mutu na tangiti. Na leki mutu te et puis na miche zozo. Na miche de shake. Ngame na miche bongo. Oyeka na commentaire à vidéo na nga nyonso eleka oyo. Otangi komona nga ofingi nga. Ndo yo ofinga nga na. Ofinga na image ya nani? Ofinga nga pona nani? Mutu nyonso yo ofingela nga imbécile. Si. Yo po yo so na stade Martyr Mobimba. Na suki awa. Yo so na stade Martyr. Na suki awa. Na vidéo musu na sa tena album musu na bakisate. Merci beaucoup Laetitia. En tout cas, binomo boyo kinenga lobby. Te asiri si pena. Yenenga za ba kokon. Laetitia talon na kitoko Bon comprendre yé abeti de ba bordi. Au moment que la minute to banga sou makambo te. Nde bino ba pesi bino pouvoir, nde biso pe pesi biso pouvoir. Muta ko longo la vidéo na chaîne. Mais on va quand on a chassé. Ah, ndelengi, elengi, famille bota oye. Papa. Ok, ne tu wapi. Suka orara. Tokota te. Mutu toyeli yo aza libanda bo biso tokota. Mama. Tira. Monique mukoloka suko beti bordire mukola libala. Bino to bay photo beti bordire. Beti na bordire. Bato to moi si manda. Tout c'est là qui t'aide, on va vite, tout ça va être fait pardon. Yem savandu anati. Kasi koto keta ngona no te pamela, koto keta la po yem simkazaki wana. Mais tant bino bobandi, Laetitia lobi pe bien, netinga kovo. Boye ba ke na zonge na bordire. En tout cas, pardon? Na zonge li bordire. Tous les chaînes sur ta famille bota so ba na besoin bordire, na bi ke yam sa roboya na ye. Bordire. Ba to ba roboya bazali mais nga kovo do bobenga na bino ngai. Bon, omoni mère nenga vandi boye, mère ata pesi. To mesa nango. Eza kwa mama na biso. To mesa nango ata benga ni suka soka yoki mwana likambo ko ya kaka. En tout cas, tozo sepela po biso to balisa. Bino ne make-up eleke belé. Pardon? Make-up eleke belé. Muta ko zwa bino azate. Bobo sana leloko MOP bo jouera naturel. Oh bon quand zateke mobali msusu aza posa mona kento na yo awa ya loboko amona passer na yo ba tampo. Bino sko tellement que bozana elongi kaka ya make-up bozo baby sabilongi. Sko biso bato bo fingara. En tout cas, libala pene fonga minga na biso. Tes problèmes ezate ton mobala yo bala moi c'est en belle vie que tu as pété. Mais bon loba quand de bo mesala koloba. Mais on dit maman ou alinga mwana ye alinga te libala mwana échoué aza famille o ba balisa mwana bango ba olinga te ke libala échoué ba ozana posa libala ezala likolo yango ana mambo ezo leka na mama bordi c'est mama bordi kaka ah voilà yango doit simer makamtu bolobi awa makamtu tolobi makambo nino tolobi to banga pété po to zo asimer yango mais ce qui est sûr est là on a mariage à Popine. OK. On doit sûrement respecter les gars qui ont vécu.
Et bateau, il faut respecter. Je crois qu'ils ont bateau l'honneur, ils ont propine Hervé. En tout cas, on méritait le respect et belé. Premièrement, et deuxièmement, il faut eba. Moni et ndako za na bénédiction eba na kana bénédiction. En Rémi, moni ndako za na bénédiction ba eba ke ndako za na bénédiction. Déjà ndako éprouvé biso ke lipamboli ezali. Donc on a peine bala na décembre, mais adena on a évité. Pardon, Bandela. Bon. Et à bala pena. Na si bino ke ngai pe na bala na décembre. Année na évité. Moi si pe. Non, on peut éviter. Non, on peut ça un bon dot. Non. Le problème est que il faut proposer pas ça là. Mais oui. C'est-à-dire qu'on a proposé, Bianca qui a balayé. Après, on ne peut pas faire bon. Mais oui. Pour faire ça, il faut la proposition et salama. Sur place, dans les gablos, il y a des bonbons, des biscuits. La proposition que somba bonbon et ate. Il y a somba biscuit et ate. Parce que mon tout pas lié bonbon face à la posa bonbon. Ouais. C'est ça le problème. Maintenant, comment biso le lot aux victimes ya ma finga, particulièrement madame Bellevue victime ya ma finga, mais elle a toujours couronné na honneur, na respect les on continue au bali sara. Bref, biso ko toto bali sara. On kuna sko ba teka ba bonbon. Ba bonbon peut teka mimi, ba tebe vraiment ba na cycle. Bozo bali ça, mais popine azamo na papa elombeto ya maman Bellevue. Si. Mais oyoki popine ye moka lobini. Oyoka, autant que question moi bien na répondre au vite fait. Ça dit bana tout ya président Lombe bazala victime ya ma finga. Ouais. Et pas ya sœur oyo. Bon interdit biso dans ba kombo na bangwa. Mais Popi n'est pas balié moi lobby que merci na Bellevue. Yangwana. Et donc moi message na ba tutu ba landi bino. Ah jino dia so. Moi message na famille Libota nya so landa bino libana ya mboka pe na kati. Oui lo sala nga bien la famille Libota comme même na famille na biso moko to comme to la couple na biso mo famille na pesa ngo famille Libota. Groupe na biso mo ya famille. La maison comme famille Libota. Donc famille Libota comme partout, même biso nous appelons toi famille Libota. Bino be na groupe na famille boana ba famille Libota. Donc les locaux famille Libota ils a communauté congolaise en général. Donc même les abakouk bana kata famille Libota. Oui. Même ba dinachou bana kata famille Libota. Ba alobi même abakouk bana kata famille Libota. Bana kata famille Libota. Et ça, la famille Libota me sali bango po bazala. Bref, famille Libota ezali communauté congolaise en Mobimba. Même le chef de l'État a famille Libota. Bon. Même maman Denise Excellence Fondation Yakero a sa famille Libota. Même maman Olive Nabiso a sa famille Libota. Même Bafar Dessé Nabiso a famille Libota. Bref, bango tout ba famille Libota. En tout cas, message to go lancer ezali et tous à la focus na maram Nabiso. Ouais. Et puis, tous à la concentrer parce que l'élo, si on a un retard, maintenant qu'il était sur mon on a tout type de bordir. À tout type de bordir, on a un signe arabe, qui n'est pas bandé, l'été, ça tout est bordir. L'été, ça tout est bordir, trop, mais on ne peut rien. On a tout type de bordir, ils se sentent tellement à l'aise, ils ont tout à bordir. Tout type de on a qui ça y est pour Nini. Non, ça, la Nini, on a besoin de tout à bordir. Tout à bordir, non, on a qui ça va pour Nini. Rendez-vous demain. Natamo na carte na pesa information. Pesa pour vous dormir maloba. Na pesa information. Natamo na carte parce que ba panzenga parapluie na sima. Ah OK. C'est on mongo les gars na TV aloba ki ya routine na batba menonsenga. Et c'est wana ko moni Thérèse. Na émission je crois ya chaîne Monushka. Mais Léo na des victime ya parapluie na ngiza ko panzana. Na oyebati na lobi te kezayi. OK. Mais na oyebati. Ya ngona obisaka bato. Faut ça la réforme ko za na muto maeli na famille. Maman leka maele fois zala, papa leka maele fois zala, papa kuluta maele fois zala, non quoi maele fois zala. Bano yo moko be poti fo ba aza maele. Poso lingo teni, do mo balo no be fois za maele. Poso lingo tenir le mon na télévision, mo balo ko pixel soit za maele, te logo ko lo bangote. Tango mo na ba serba yo lo ba bakamba boye. C'est la preuve que bata maele na famille bazati. Bati. Merci beaucoup. Bata maele bazati. Bonsoir, to sugi pena wana. Prince mais tant bino bobandi Laetitia alobi pe bien, netinga kovo. Boye ba ke na zonge na bordir. En tout cas, pardon? Na zonge li bordir. Tous les chaînes sont ta famille Libota, so ba na besoin bordir, na bi ke yamsa ko boya na ye. Bordir. Ba to ba boya bazali, mais nga kovo da bo benga na bino ngai. Bon, omoni mère nenga vandi boye, mère ata pesi to mesa nango. Eza kwa maman na biso.
tomesa ndango ata bengani suka soka yoki mwana likambo koya kaka en tout cas tozo sepela po biso to balisa bino nde make-up eleke belé make-up eleke belé muto kozwa bino azate bobo sana eloko emo pe bo jouera naturel po bo kanza teke mobali musu aza posa mona kento na yo awa ya loboko amona passé na yo ba tampo bino sko tellement que bozana elongi kaka ya make-up bozo bebisa bilongi sko biso bato bo fingaka en tout cas libala pene fonga mingam na biso te problème ezate to mobala yo bala mwasi na belle vie kuta za pété mais bo loba kande bo mesala ko loba mais on dit maman o alinga mwana ye alinga te libala mwana échoué aza famille o ba balisa mwana bango ba olinga te ke libala échoué ba ozana posa libala ezala likolo yango ana mambo ezo leka na mama bordir c'est mama bordir kaka Voilà, il y a un petit peu de makamtu bolobi awa. Makamtu tolobi. Makambo nini otolobi to banga pété pour to zo asime ngo. Mais ce qui est sûr, tu as un mariage à Popine. OK. On doit sûrement respecter les gars qui ont vécu. Et bateau il faut respecter, je crois qu'ils ont bateau l'honneur, ils ont Popine na Hervé. En tout cas, on mérite le respect belé. Premièrement et deuxièmement, il faut eba moni et ndako za na bénédiction eba na kana bénédiction en remi mon ndako za na bénédiction ba eba ke ndako za na bénédiction déjà ndako éprouver biso ke lipamboli ezali donc on a pena bala na décembre mais adena on a évité pardon bandela bon et a bala pena na bisi bino ke ngai pe na bala na décembre année na évité moi si pe na on peut bo éviter na pesa mbongo dot non problème est pas ata pas pesa mbongo dot faut pas pesa mbongo dot faut proposer pas zala na proposer mais oui c'est-à-dire nga olinga na proposer bianca ke na olinga na balai après nde ba pesa mbongo mais oui pour pesa mbongo faut ba proposition et salama sur place na ligablo ba tekaka ba bombo na ba biscuit ba proposition ko somba bombo et ate ya somba biscuit et ate parce que mon tout pas lié bombo faut na posa bombo ouais c'est ça le problème maintenant comment biso lelo toza victime ya mafinga particulièrement madame Bellevue victime ya mafinga mais elle a toujours couronné na ba honneur na ba respect lelo on continue au balisaka bref biso ko to balisaka bango kuna siko ba teka ba bombo ba bombo peteka mimi ba tebe ba mo banga cycle bozo balisa mais popine azamo na papa elombeto ya mama si mais oyoki popine ye moka lobini oyoka autonome question moi bien à répondre vite fait ça dit bana tout ya président Lombi bazala victime ya mafinga ouais et pas ya sœur oyo bon interdit biso dans ba kombo na bango mais popine pas balier moi lobby que merci na belle yango wana moi message na ba tutu ba landi bino moi message na famille libota nya so landa bino libana ya mboka pe na kati oui lo sala nga bien la famille libota comme même na famille na biso mo to comme to la couple na biso mo famille na pesa ngo famille libota groupe na biso mo ya famille la maison comme famille libota donc famille libota comme partout même biso ne toza pe toi famille libota bino pe na ba groupe na famille bona ba famille libota donc les locaux famille libota ils a communauté congolaise en général donc même les abakouk bana kata famille libota même ba dinachou bana kata famille libota ba alobi même abakouk bana kata famille libota bana kata famille libota ezala quoi famille bota mte sali bango po bazala bref bazala kata ezali communauté congolaise en mobimba même le chef de l'état a famille libota même maman Denise excellence fondation Yakero a sa famille libota même maman Olive Nabiso a sa famille libota même Bafar de Senabiso ba famille libota bref bango tout ba famille libota en tout cas message to ko lancer ezali et tous à la focus na maram Nabiso ouais et puis tous à la concentrer parce que lilo nasi nga zaki na moi retard maintenant qu'il était ça mon comme ça lobby on dirait tout petit peu ba bordir à tout petit ba bordir mon bon nga na singa ka parce c'est pas bandé ko leti ça tout est bordir leti ça tout est ba bordir trop mais on ne peut rien on t'a tout petit ba bordir on a ils se sont tellement à l'aise yo tout à bordir tout type na on peut qui ça y pour na nini non ça la nini mon a besoin tout à bordir na non on peut qui ça on pour nini rendez-vous demain natamo na carte na pesa information pesa pour vous dormir maloba te na pesa pe information natamo na carte parce que ba panzenga par rapport na sima ah OK
sœur moko alegaki na TV alobaki ya kotinda bato bamenonce nga sœur wana komona Thérèse na émission je crois ya chaîne moko Nushka mais lelo na de victime ya parapluie na ngiza ya kopanzana na oyeba te nalobi te ke eza ye mais na oyeba te yango na oyebisaka bato faut osala effort kozalaka na moto ya mayele na famille mama leja mayele fo azala papa leja mayele fo azala papa koluta mayele fo azala nokwa mayele fo azala bana oyo moko be poti fo aza mayele osolingo teni du mobali no be fo aza mayele osolingo tenir elo mona télévision mobali ko pixel so aza mayele te loko koloba ngo te ntango mona ba serba yo loba bakamba boye c'est la preuve que bata mayele na famille bazati merci beaucoup bata mayele bazati bozwa to suki pena wana